Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat masolona député lelo tokomi mercredi 16 septembre 2020 lobi ezalaki rentrée parlementaire ndenge to annonçaki bino tokomeka ko décortiquer tant soit peu ce qui a créé l'événement de cette rentrée parlementaire lobi topesa bino moi lecture moko boye talakaka eza masolo biso Nabino to signer un contrat pour nako solo la yango. Masolona député, c'est un prêtre qui va se donner la mort. Tozakuna na kisantu, akufi pona nini, ami dembiki pona nini, ami bomi pona nini, jusque là circonstance ya liwana ye nano yebanite. Na kisenso kuna bande konanga na bande ko oyangai boyebi dossier ya ba ndeko oyo bakendaki ko violer ba minganga. Bakangaki bao bakangaki wana 5 personnes au total. Tango bakangi bango, lobby basambisi bango na audience foraine. Basambisi bango misato na bango bakateli bango tumbu ya 20 ans. Bafuta 800 000 francs congolais na mutu. Mibale na bango, bakite bango, ba trouver que bango bazali ba innocent. Est-ce que c'est la solution ou ce n'est pas la solution? Mais quelle que soit cette décision, ba syndicat ya ba infirmier bazali organiser 3 jours ya musalate ba ko salate pendant 3 jours pona kotali sabatu que les infirmiers ne sont pas sécurisés. Et d'ailleurs ba oyo ba simi balé ba ye ko violer baza même pas matriculé. L'état yebi bangote ba futa makate ba kendakande ko se débrouiller. Mais na kacha ko se débrouiller wana bake ba violer bang. Mais il y a un problème. Na komela ministre ya santé. Na komela premier ministre. Na lobby à cette occasion ya pandémie. C'est le moment ya ke ba mécaniser ba minganga parce que lelo mokili ezali diriger na ba minganga. Baba na kufuta batu, j'ai les documents. Premier ministre a répondant à lobby oui, démarche est en cours. En cours wana tilelo. Mais entre-temps, basi wana ba subir ou ba subir. Boye ba kamakambo ya ba viol en côté. J'ai déjà fait un reportage dans le nord Kivu, dans le sud Kivu sur les femmes violées. Je sais ce que ça donne. Donc ezalaka lokola handicap moko boya ke muto akotika la nengwana asanta kanaye. Ce qui a moni mona mobile azomona un assassin. Et ces femmes-là va subir, va subir. Oui, le pénal c'est les raccourcis. Au sali mutu boya le tumbu na yango. Mais le pénal est souvent résoudra ka problème te. C'est juste les raccourcis. Oyibi et tout le monde a yango. Au salibo yango. Mais sans vérifier les contours au Christian de Best à lobby que ma crime et ça les en interaction. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Voilà pourquoi la dimension de l'expertise criminologique est quand même importante. Parce qu'avec ça, dans tous les secteurs de la vie, beaucoup de décision mokoboy. Yangona lobaki. Même biso, tokoya ko développer makambo ya rentrée parlementaire. Même biso ba député, avant que vous proposez une loi. Et là koko ça les anines. Il faut sonder la ceux qui batu bazo bondé dans même sens que yo. Mais si c'est une loi, il y a batu 4-3, allez basangani wana, allez to voter loi na biso. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Ce sont des lois on a benga kaba loi morné. Nandenge nini? Kaka nengo wana ekotika la ka jamais cause à l'appliquer. Nous en avons plein de lois comme ça. Les lois, la création des lois, c'est l'émanation à besoin exprimé par la population. Ndeba kulaka sous forme de loi. Population lingiboya, lingiboya, lingiboya. Allez, tozima kambuana tokangi sango. Pa, tobimisi loi. Wana komona que population akobana kosale lango. Mais quand une loi, ils ont tombé d'en haut vers un peuple soumis. Donc c'est un problème. On va se poser la question de savoir quelle différence y a-t-il
entre la période coloniale et la période autozali. Et kozala lokola biso moko tozali ko coloniser komi coloniser biso moko. La loi doit tenir compte de la réalité et surtout réalité sociale. Et kozala malade. Et on a écrit basale lokomokote nandenge tozoyo kawana ale teni wana bako senga ba poursuite nae qui se prépare, qui prépare ses avocats, qui prépare ba pièce nae pour que akoma kuna mais IGF wana bazaba tumoko ya makasi pona ba se tromper et ça compliqué. Masolo na dopité. Jean-Pierre Bemba Gombo a pesi instruction na ba député ya MLC. Parce que les loba to ba komi kosala confusion na changa changa. La muka ezako lobate que ezaka kandengwana te la muka ezana ba parti bazana kacha la muka. Martin Fayulu azana décidé. Ata soki alobi la muka s'occuper na parti na yo. Parce que souvent ça arrive. Biloko wana ezalaka na muka. Et awa force acquise au changement, dynamique de l'opposition. Boye. Et ya kato ebiango. Lelo na yoki wana vient angali sanga bonganga yeko proposer yo eloko mususu. Soki dynamique soki c'est pas possible. C'est pas possible. Mutu na mutu a travailler na nous pona parti na ye. Na lamuka tozana décidé ya Martin Fayulu, tozana MLC, ya Jean-Pierre Bemba, tozana Ensemble pour la République, ya Moïse Katumbi, na o tozo benga sous-ensemble, babenya onini o ya Adolphe Muzito. Sous-ensemble ya décidé. Alors, eza ba makambu o ndenge ezali. Mais Jean-Pierre Bemba sangisi batunaye. Alors, vous devez vous soumettre, défendre les valeurs républicaines. Ok. Tozonga Mwamuke. Tozana élection en 2006. Tokei. Premier tour, 33 candidats. Deuxième tour, Totikalina Mibale. Jean-Pierre Bemba Gombo na Joseph Kabila. Oye Salemi pas. C'est Kabila qui est proclamé élu. Tension. Et Salema, mais ça c'est bêta, je vais vécu ça. Nassima Yamakambuana, Jean-Pierre Bemba dit, j'accepte, je vais faire l'opposition républicaine. Et lobby Jean-Pierre Bemba, lobby n'a pas député, que vous devez défendre le valeur républicaine. Qu'est-ce que Bemba veut dire aux gens? Je vous laisse les commentaires. Masolo non député. Parce que nako suki sana dossier o esalemi na isangi tozakuna na province à Chopo. Te nazwa yango nanu nako suki sana makambo ya parlement oyo. E na minute oyo toyeki bandeko mususu ke bazana na carême bazana retraite so qui n'est nini bazo préparer remise et reprise au sein de la Muka entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Bande Konanga, nous aimons bien nous distraire. Et pendant ce temps, vient Nanga Lisanga Bonganga comme Kotambola au nom de la Muka. Ce qui te zongi en vérité au Stali la Muka. En dehors, il y a Nenge à se coller et pas Mafa et pas Martin Fayulu. Est-ce que vient Nanga Lisanga Bonganga ça na qualité ni officielle na sein à la Muka? Et d'ailleurs, le jour qu'on a menacé Daniel Safou, population base wana ya la Muka balobi Lisanga Bonganga tomona ye awate. Est-ce qu'il y en a aussi Amos? Problème na biso ezawa politique oyo esama na mboka na biso to unité za lola dans notre dans accès libre partout au kotara ucho emba moko ya propriété. To mona Lisanga travailler na Kabila assiste na Kabila yo travailler na Chilombo e balungole ministre sport te maza moyibi aza mwasi ndumba na politique atelenga ne sila ye na fa de house président zo ya mbai. Voilà.
Ça, c'est la base. Il y a Lamuka. Il y a Kasté. Nafa de Naouz et pas Martin Fayoulou. C'est là que la base s'exprime. Ba militant ya Lamuka ba akoloba. Sans être manipulé. Bon mon akabatu wana teke bazo bete la bino maboko, bangonde baza bazoba. Hein? Même Martin Fayoulou yemoko babenge soldat du peuple. Peuple ango ye wana. Boni osko zali ko imposer mutu kaka bango balingité. Ça paraît comme une dictature. Biloko wana. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que nalobaka nous sommes détenteurs de grands secrets. Viens anga Martin Fayoulou. Ni ne le kaka entre yo na lisanga bonganga na leko ya fac force accuse au changement. Qu'est-ce qui s'était passé entre vous deux? Oyo komaka fac elle lisanga, fac elle Fayoulou. Ni ne le kaka. Quand je parle comme ça, Batou Bayebi, parce que presque tout le monde est vivant. Vienanga Moïse Monide là. Azalaka attaché na Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui s'était passé? Les lobos Zumutu, Tozana combat, Moutou a cassé élan ya combat. Accueilli, araignée, azuba honneur, azumbongo, tout ce que vous voulez. Après, au Yambié. Tant au Yambié, il ne fonctionne qu'avec vous. Partout où nos autres indaya kena komona kabatu. Tous ces gens, oyo bande konabiso misuso, que vous utilisez comme des lieutenants, allez attaquer là-bas. Allez attaquer là-bas. Bazana compétence te ya kokende ko négocier. Bango pe, tango nazolo wana bango, ki jalelo ele kakate. Ki mukala. Boza kunati. Bako kenda le bazongi ba pesi bango ba poste. Bino boza kuna pona bo finga ka bande kona bino. Vous créez des conflits pour rien. Na tuna ka bino wana musala te. Boza na ba juriste batondi kuna. Boza na ba tuanenge oyo epenge oyo prince. À ça la science politique. On est en face à la situation il y a que même tous les intellectuels ne prennent pas conscience. Ce que le bina bango ko finga. Bino bokanisi qui est politique à Facebook. Tous ces gens ici, bah Serge Welo oyo, boko tinda bango négociation te. Serge Welo a été député. Serge Welo a za combattre. Donc batikali bango, bakanga ba selfie na bino, allez, batie na ba Facebook, botindi bango na ba média. Quand il y a des choses sérieuses, vous ne les considérez pas. Bande konanga ingana lobi na bino boye. Kimukala et les kakate. Boza kuna ba juriste na ba juriste. Ezala ba Steve Kivuata. Ezala ba maître Blanchard. Ezala ba Epenge. Ezala ba Serge. Tous ces gens baza ba intellectuels. Ezala même ba Kitoko, secrétaire général ya SID, professeur d'université. Boko tinda ye ba mission wana te. Bozui kaka oyo akasaki elan ya combat akia koti asia azui azolu kasiko ba autre négociation to kosala dialogue hors institution de tokoya comme mango ba stratégie connue yandenge moko. Allez, bozui botie avant bande konanga. Quand la population, le peuple ba militaire ya Lamuka ba koboya ye. Mais je ne comprends pas les soldats du peuple. Viens à Martin. Batie yo mutu wapi. Batie yo mutu wapi. Yo kela kaba tout. Ce n'est pas possible parce que biso nenge toalia. Ongana zolo ba oyebi yango. Des fois nous avons une difficulté. Ya ko composer. Na batu bakasa elan ya combat. Oui. Vous pouvez tout dire. Nenge bolingi kolo. Lelo masolo ezalaki Kabila Keïte, Kabila Zawana, Félix a trahi. Je ne viens pas défendre Félix, je viens défendre la vérité. Tolo bananu makambong. Bandeko oyo tangu bazoloba akozonga. Akozonga. Kabila akozonga na eponga na ye. Akozonga. Akozonga. Kabila akozonga na eponga na ye. Akozonga. Boko wa kanai. Eponga na ye. Akozonga. Kabila akozonga na
mutu azonga kezaka mutu o wapi akenda to mutu azali. Parce que ce sont les mêmes comportements, même discours qui revient. Bozwaka batu lokola batu bazama yele te, batu ba réfléchissaka te pour que vous puissiez les endormir. Ceux qui yo réfléchissaka te mais waneza yo. Bazoloba akozonga. Okozonga. Naise okozonga. Naebanga na yo. Okozonga. Kaisa okozonga. Naebanga na yo. Okozonga. Kaisa okozonga. Donc, mutu azali balobaka kozonga ou bien bakoloba zakaka. Babandaki na discours wana pona ko bangi sabino azakaka. Bango moko pe perde ba changer balobi a kozonga. Ils se sont réalisés, ils ont réalisé que bango ils se sont rendu compte que mutu na bango akenda déjà parce que bameki oyo intouchable beko. Oyo intouchable beko. Oyo batali kuna shina rambo ako bengate. Silence radio. Lui-même aloba na bango ke botika blague soutenez la coalition parce que belé na bino ba okende boloko. Bazawa na ba yibi makambo na zolo. Il a même utilisé le mot chacun portera sa croix. Et le pouvoir, ce n'est pas le gouvernement, moi encore l'Assemblée nationale, c'est la présidence de la République. Wana maloba na ye pa batu na ye. Mais bino bo vandia, kanenge zalaki mo, ce n'est pas Kabila qui dirige, c'est Kagame qui dirige. Kagame est à la tête de deux pays, la RDC et le Rwanda. Kabila accueilli, tango accueilli. Non, ce n'est pas Félix, c'est étiquette ya Pamba. Et les lignes ya Pamba, ce n'est pas lui qui dirige, c'est Kabila. Maintenant Kabila qui ne dirigeait pas a commis pour nini bino bonimaka mutso ki accueilli. Kabila qui ne dirigeait pas. Oazo chauffeur fauteuil na ye, ainsi de suite. C'est ça le discours. Bozalaka, Batou. Vous devez être quand même un sens mon koboui. Parce que tout ce que vous faites, pourquoi moi ça me fait mal? Yangona loba, que ça soit Fayou. Moutou soki alinga sale ba remarque, nenge toko sala awa, na ba proposition. Mais pas ko bana ko finga ye, là ça ne va pas. Au Cameroun, au Asala Soti Boye, bino, toutes les valeurs, dès que bon moutou, bon commissaire moupaï. Et c'est la même chose, ngana boya kamutwa Simba Félix. Parce que tant yozo luka ko déstabiliser Félix, olingi biso parce que bino nenge bo aliwana. Boko bimisa ba vidéo, nenge ba tout ce qui parle dans les réseaux sociaux, bato yo bazo loba loba. Oko bimisa vidéo na yo 5 vidéos, ya front yo. Toyebi binoti. Bozaka batu ya ba ligne 11. Ce qui est até à l'ebobatami. Chaque fois, au kobi misa penza boye, au bandi marche ne bandeliti na suka. Bo vanda. Bozolu ke la biso n'est pas problème parce que biso ndeto ko banda ko continuer ko zoba risque wana. Ce qui batu ba kufi ale bino bozu kombo wana bolati. O rosi mukendi, o asali la boye, asala boye. Mais ce qui otali yo bunda wapi. La kisa identité na yo, ezate zéro. Et tango zomona ba combattant wana ba bazo tomboke pa Fayulu ndeba lokola ba oyo mona ka tombo kaka na limité ba kolo terrain bango wana ba bazo ka ba risque tango zomona batu bazoloba biso to zo ka risque oui ba militant wana bazo ka risque tous les grands boss ici bazaya ko batam. Je vais vous donner un exemple. Une fois il y a eu marche, je crois le 30 juin 2019, marche à la Muka. OK, ils se sont convenus. Fayulu akobanda na changu. Muzito akobanda na ngaba. Est-ce qu'akenda na ngaba? Akeko bande konanga toyebani na komba oyo. Toyebani na komba oyo. Bon respecter kabatu. Moi ça me fait mal parce que je me dis Fayulu na Fati ensemble ndenge nga na yebeli ndenge to salaki na triomphal avant Genève. On va évoluer. Les lois Mona Sonia Batou quand quelqu'un cherche à contester les combats, il y a Félix.
nazomona soni pona nini kala nyonso oyo bo contesta yango te. Admettons que c'était Fayoulou qui était passé Félix asala biloko wana tolinga to telemela ye kaka bino wana ale bobandi ko plonger biso na makambo ya tribalisme. Et quand vous allez du côté Lamuka, celui qui engage n'est pas reconnu ni par Katumbi, ni par Bemba, ni par Mutumusus. Azakaka c'est collé na Fayoulou. Fayoulou pour le moment il n'est pas coordonnateur ya Lamuka. Bakosa la remise et reprise kalamingité. Mais pour le moment, tout ce temps il n'était pas coordonnateur. OK? Coordonnateur ezalaki Muzito. Mais Muzito wana bakivuata wana ale bana bitinda na bino bango wana pe musala na bango kokinda ko finga ka batu koloba loba loba. Bokoloba nini? C'est parce que quelque part là on se considère que nous avons l'obligation de retenir. Boyebi bien que tozana ba armes non conventionnelles. Hein? Oui. Tozana. Allez batia bino wana ale kotambola katambola ka kende kuna ale. Zo $100 kende ko lega na télévision boyke. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc yo o construire vie na yo na makambo ya keba pesi yo $100 okati 20 otie na poche okeko futa journaliste oko s'organiser ndenge nini oyo akendaki nde bayeba tieli bino kuna donc ba welo bako négocier te ba epenge oyo prince bakoki ko négocier te tout l'équivoite tout français nyonso wana balobaka bango baza mayele te ya ko négocier ou bien baza diplomate te ya ko convaincre bato ezaka compliqué. Mais la base ya Lamuka na tie cash pembeni base ya Lamuka baboyi problème na biso ezawa politique oyo esama na mboka na biso to unité za lola dans notre dans accès libre partout yo kotara ucho emba moko ya propriété to mona lisanga travailler na Kabila assiste na Kabila yo travailler na Chilombo balungo le ministre sport te maza moyibi aza mwasi ndumba na politique atelenga ne sila ye na fa de house président zo yambai. Mais les soldats du peuple n'écoutent pas le peuple, c'est plus dangereux mon vieux. C'est plus dangereux. Bao bakitaka na balabala bao bazwaka risque. Balobi wana te. Je ne sais pas si nous serons ceux qui toujours se comporter comme des démocrates ou bien nous nous comportons en dictateurs, c'est pas bien. Na lingina beta masolo ya tension na Chopo na territoire Isangi. Le vendredi, manifestation moko violente et salemaki contre la société Boussila Lomami. Population bako revendiquer nini? Ba droit na bango parce que société wana ezali ko exploiter kuna mbila tout ce que vous voulez basala ka mafuta mbila. Ezaya nani ya bablatner ka bablatner moko. Bablatner wana ndeba ozomona na makambo ya baso de mouton. Bablatner nde bango bazana ba biak oyo amela biso mbongo nazomona bandeko ba komela kanga ezandenge nini. On nous a dit selon les avocats peut-être lobby tozo kende ko confirmer plainte tozo kende ko confirmer plainte tozo zela ba confirmer biso pour que eband donc bango wana nde ba oyo ba pesa so de mouton bango wana bazana kacha mabaya ndengo zomona ba mabaya yaka wana bango famille Blatner wana bango wana ndeba oyo bakolo biake mela biso mbongo bango wana ndeba kolo sea il faut qu'on vérifie ce ko ba actionnaire na makambo nyonso to wana ezaka pe banani na lobia il faut qu'on vérifie ba actionnaire bazalaka banani ale bango wana bango kuna population atala lobi jamais boko banda ko exploiter awa boyete. Des années, ils sont de l'autre côté. Il y a eu une manifestation violente. Maintenant, il y a la police baza porte à porte. Des villages, et c'est vidé. On ne peut pas encourager la violence. Mais on ne peut pas aussi interdire à la population de revendiquer. Tant qu'on a koloba même ba bazana lwa la bo vanda bozomona que tout va bien. Nous avons vécu à Kolwezinga. Je vécu à Kolwezi. Nayebi Kolwezi ndenge zalaka. Oh makelele bozo sala Kolwezi et salinine. Et salinine. Toyebi Kolwezi de.
toyebi kolwezi oyo ya jekamine. Mais ba société oyo etondi kuna bako zwaka ba minere bazo pesa bino ba miette bomoni lokola eloko zela boko yoka. Et qu'est-ce qu'on bénéficie concrètement? Batonga eloko nini amalonga kuna. Tout ce mining, ba société tout one, ba société minière tout one ezabo. Ba chinois avec une nouvelle technologie, ba kozwaka minere donc ezo kenda rafale. Tangu nazolo wana bino wana que Kasumbalesa a une capacité de sortir 1500 trucks par jour. Yoganise zobimani. Ezobimana nini ezobimana kati? Ezobima pamba. Soki ezokota na biloko ya ko servir ba obazana mine na ba mine. Ezobimande na ba minere. Yango ba moni video moko ko circuler video wana za ya lokuta te. Ozomona ba kolongola plaque d'immatriculation ya bapaya parce qu'il y a des frais qu'il faut payer basé à Congo babambiwan au vie et au sud de tout le monde. Wana kotala congolais moko azana kati akopo azakuna azo donke bosala bato bazo ya botika bato a modèle wan les inconscients ya degré wan bazo yibe pa na bino allez yo telemi lokola ketel ozotala ka bango kuna. Attention, mutuazo ya botika nan. Après, il va remplacer plaque. Na kota na parking, j'ai posé la question. Et pas ba service au na Kasumbalesa. Na zomo na ba plaque beleka ya ba paye. Ba Congolais bazaka nangote. Ya ba Congolais aso ki mi balé. Oyo Moïse Katumbi ateka. Bango bazomo na kiza kaka ya Katumbi. Asi ateka ya ngokala. Ne bazo bundisa. Mais ba oya ba paye wana ba chauffeur na bango. Congolais kozwa te eloko moko te. Même place ya ke Congolais koko tsambongo. Bango wana ba ye allez ba pikoli plaque d'immatriculation allez bazui ya Congo batie. Yo mona lokola mutuka Congo. Bande konangai. Boza ba ndoki, boza ba nchoro ya modèle. Ngana ebite. Wana mboka na yo. Je ne cesse de répéter botika kwa envier pas batu. Batu wana baza conscience ya mboka na bango. J'ai dit ceci. Tout Américain est agent de renseignement ya mboka na yo. Sale loka mabe amona yo. Ye mtu aliboso ko benga la police. Ye mtu aliboso ko signaler la police. Yo komona makambo zo sale wana makambo nangate. La police baza ba magicien te. Benga bango bazanga koya comme ça yo zana raison. Même bato bazo boma bande ko na biso na est. Bazo ya bazo batama na banda ko na biso. Banda kuna biso moko wana le bombier pour que buto akende ko sale loko. Apesio combien? $10, $5, $20, je ne sais pas $100. Oteki. Bato ba okufa na buto après ba filmer ba télévine. C'est quand même bizarre. Et ça compliqué. To komi ba responsable ya malheur na biso parce que tozo coopérer na ba paye. Tous ces gens au bazo dondo. Ozo mona oui. Oh, gouverneur boy. So yo tali ba commissionnaire. Bazolongo la plaque d'immatriculation. Depuis qu'on a fait ça, quelles sont les enquêtes qui ont été menées? Depuis que vidéo on a parce qu'ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Quelles sont les enquêtes? Rien du tout. Nathalie Sakibino na Kasumbalesa, autant de services qui sont là. Combien ils sont aux. Pourquoi nous devons nous plaindre qu'on n'a pas d'argent? On va ajouter quelques éléments que nous avons eus sur terrain. On n'a pas le droit de nous plaindre qu'on n'a pas d'argent. Population a le droit ya koeba makamuna pour revendiquer ba droit naï. Na mwanda ba ko revendiquer makambu ya pétrole. Bolingi batu balobate batu bazakuna. Awa kuna na isangi. Kuna bazali ko revendiquer batu bakimi mais ko kimi sa batu eza solution te. Bon répondre ndena ba besoin na bango. Et bino ba congolais musala na bino ezao wana ya bozo comploter tozo zela. Kama budget ya muke oyo soki balobaki ya 11 milliards de dollars bomoni ango soki ndengeni. Tout ce que nous avons comme mbongo Nathalie Sabino ba secteur rebelle. Na lobigo passe yango moko. Toutes ces années soki 14 ans ezali kokotsa au moins
7 millions de dollars par mois. Bon, multiplié par 12 et puis par 14. 12 mois, 14 ans. On n'a même pas d'aéroport à Malonga. Bayeko Sala, Oyo, péage. La société de péage au Congo. 900 dollars par truck. Mais c'est Simon Yakempiski. Kende kuna kukuta quelques Congolais, les bapes ses chambres. Je vois chambre au van. Ata même bureau. J'ai mon bureau à l'hôtel Kempiski. Mbongo na bino ba kopesa bino ba miette. Et pas na bango akotonga bandaku. Bo vérifier. Na bambongo na bino akotonga ba hôtel ya ndengo wana koleka wana soki combien Congolais. Mais pour na kofinga na ba spécialiste, les médiocres d'entre nous ba kovanda kuna ba kotalisa yo penza ndenge ba finga na. Les médiocres d'entre nous. Yango na lobaki na bino. Soki omonika yo mutu azoleka azofinga azoloba. Réponse pesa ika moko. Lobaka na batu. Nani? O ba finjo wana médiocre d'entre nous. On a médiocre d'entre nous. On a besoin de valeurs. Tozana posa ya bino ba prêtre boyebi koloba bozakana nyonso bosunga kabatu. Je dois encore dire merci na bandeko ya synergie ya bayaki na quelques éponges bayena bango mbongo wana bayena ngo basomi bazwaki epa mama Denise bazuka ba s'organiser bango moko ba contribuer ba sombi biloko wana pona opesa bato. Chaque fois que sunga mutu, chaque fois mutu moko ndenge na koloba na bino bana o bazana hôpital tozana bango wana te. Ils sont là ces enfants. Lobi to tindeli ba o to kendaki na selemba to tindeli bango télévision. Faut que ta honorable bosenga ki télévision boyiki ezalika télévision te bosenga ki eloko musuni machine à laver voilà na ntongo ya lelo honorable ayebisinga te il faut namona bana wana mais lokola basengaki ga biloko mibale télévision na machine à laver zwela nano bango télévision okende kopesa bango lokola na kosa komona bango ntango na kozwa machine à laver na koyanga moko kotikela bango mpona apesa bango mbote boye te alors apesi bino bambote ebele abi bozala malamu akotikala kobosana bino te toyokani yango toyaki na télévision topesi bino po botalaka ta baimage moke badessin animé na chaîne na ye ya tokomi wapi toyokani ok botikala malamu totiki bino est-ce que message ezali ya kopesa ye ça va botikala malamu mais wana Gedalia nande kona ye ba o bazana hôpital lobi falaki kolukela bango ba kisi banini et suivre pas seulement kozwa moto ke kotika ye osundoli
On les fait. Sans tenir compte de quoi que ce soit. Congolais, il faut qu'on aille à la montée. Vangoan. Merci à lui. Merci. Ouais, ça va. On a filmé le color. Ce qui préoccupe, c'est le color. Il y en a moins à ma colle aussi. Merci. Vraiment, la personne pas les yeux. Merci et belle. Voilà, eux, à celle là, ils ont une famille dans ma vie. Vraiment, le moment où on a passé au malade, c'est 8 ans. Les lots, papa les a honorable. Voilà, celle là, il est vraiment. À dépasser, bon, on a ébélé, oh, mon temps, ça m'a tendance à m'ébéler. À Tongi, mais à celle là. Mes familles n'ont pas été, après c'est un sourire vraiment, après c'est merci belé. Ça m'a quand ça n'a pas naé, moi pas ça t'a monté na famille naé. À ça la bateau mon bango ça t'a mal mon pas mon monde na pays ora. Allez, attaquez. Moi j'avais déjà dit non. Ça me plaît bien. Opération et puis on a ici on a fait merci. Alors toi aussi. Mais tant que tu as toute la journée, ils ont banda comme ça na tongo. Ba oyo ba ye oyambi ba oyo ya tina butu tangu nazo zonga soki ya nini nange kokuta mwana mwasi alobi wana ke depuis ayaki soki 13h il fallait chercher à résoudre oyo eza $50, ok soki okosi ngai eza yo moko yoka Nakosa nini na mwana mabutu boye? Yoka kama zero. Okonjwa mwambongo. Ozokana. Okonjwa mwambongo. Olukisoki mapai. Soki nini? Mais il faut se débrouiller en attendant pour que ça ait quelque chose. Mais moi je ne sais pas comment mon bal n'a eu à aucun qui vous paye. Est-ce qu'il y a un ban à mieux que Bamemi a créé ce qui n'est sangan. Qui sangan n'est pas là-bas. Yo maman n'a un de boya qui paye au Kennedy. C'est quoi boya qui pone? Bango bakendaki par bateau bien pour avion. Bobalana awa to bobalana na Kisangani. Il fallait chercher une solution. Mais bino bozakuna te bino nde na ba polémique oyo azali ngaina. Allez, on lati bien, on lati cher, on kangisi photo, yo wana na Facebook otie, isko to sani. Nalobi ya, isko to sani. On lati bien, on mitie na Facebook, isko to sani, biso to sani. C'est ça l'interaction en go ya crime oyo bomoni Christian de Best azolobela. Bato bazane le côté, yo la kisi bango, comment yo lataka trop cher, yo za en tout cas. J'ai aimé ce que mon Seigneur m'a dit hier, alors bien que bakabelinga mutuka moko cher. Mais mutuka wana ngana zo mona ndenge nini akotambola na mutuka wana te pendant que diocèse.
tout est à reprendre, tout est à refaire. Je dois vendre ça pour encore relancer. Et si les gens comprenaient? Si les gens comprenaient comme ça. Mais pendant que sunga soki balobi na yo awa babaro ko bebisa na mbongo ko kufa nango babilamba na yo mbongo ko kufa ba mituka ba karacher et ko kufa nango c'est bien bon. Mais sombela bana fourniture ata soki o sepela na monsieur tambote le kana nzela mususu. Nzela isa ebele le kana nzela mususu oko mona un pasteur au salile dans le cadre d'une église oko sala ndenge nini onje yo zopona nyonso lingi. Et ça compliqué bande konanga. Mais ça quand même soni la manière dont les gens se comportent tous andenge tous aliwa. Nakati wana nalobaki na bino soki ba monika keloko ba ko sauter et komi ba makambu ya ko kenda ko kangisa ka ba photo ko sala soki ndenge nini ko sala ba vidéo na ligne na proposer bino entretien que nous avons eu avec le papa de Sarah parce que ngana la mukaka na tongo boy. Omoni bana nangawa na babenyi. Okomona, combien je me sens heureux. Mikolo, mutema nanga isa calme. Calme makasi. Oyebi pona nini? Parce que oui, ko soit dans la politique et tout ça que vous voulez, oui. Wana ko soit na oui, to ko soit na biso eza bien. Mais tango zo pesa moninga sourire. Moi no yazalaki kolela, je prends l'exemple ya Victoria. Le premier jour que j'ai vu cette fille là, azo koka kolobate, maman na yazo expliquer yema ya misukaka. L'enfant s'est abandonné. Azomituna, ayako salanine na mokili. Les jours que j'ai rencontré, moi, pour la première fois, Giovanni. Et biso mission tozanango, d'abord, il y a remonter moral. Et je me sens l'aise quand je me réveille comme ça. Oh, Abeni, papa, bonjour. Oh, Abeni, papa, bonjour. Papa, ça me fait du bien. Vous ne savez pas comment moutou cause à heureux tant que sentir que Ozana pas nebele. Même ba maman Mikolo. Bazoya na moni maman moko autajika luka ba personne avec handicap. Ba na téléphone aye oyebi enregistré à communine a commis papa. Cette maman là est plus âgée que ngai. Mais azo affection te comment affection ye ko zwanguna ajwa. Et chaque fois que na solo la kana bango même caprice na bango, vous sentez que batu bakuti quand même moins affection bande konanga. Et ça me rend heureux. Je me sens calme. Mais ngana mitunaka, binosko bola la kanene ninyo. O tamboli, o sali musala, o zipe mbongo, o lie malamu, o sombeli bana na yo biloko bazana ngo posa, o kotipe na pokwa, o vandi yo ano vandi na mbetu. Seigneur, je te dis merci parce que ba mususu bazuye eloko akolia te. Nde ba prière na bino era akolia yango wana. Seigneur, merci pour na biloko akolia oyo ebele bazuye yango te. Ebele bazuye yango te parce que yo kabakate. Oko pesa pe moningati. Yo zui yango parce que yo juste. Christ leur dit bako kendete bino boko lié ça. Et le geste que nous attendons, c'est le geste du cœur. Eza biloko wana te ya ozo salamo. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça la cotisation à $5, $5. Wa nos aga champion. Oza champion ya ba proposition. Yo ya yo mwana ko salele nini marché nino kokota na mwana na supermarché dépenser $5 boni mutema mabebo. Boni mutema mabebo. Soki olingi ko sala te vanda na yo. Mutu pezo bonde la yo azata. Mutu pezo imposer yo azate. Geste ya cœur eza mutu yemo kwa zo sala nenya na koloba ah. Est-ce que na lobi ke mutu no so pesa ngata hein? Pesa moninga suri na n'importe quelle nzela. Mais tika makambo na yake. Yo deke bato basangani mbo bande ko toko cotiser combien? Toko cha $5, $5. Mbongo ezo mona na te mikolo. Mais pona bana na yo. La kisa quand même que obakisi ata mwana moko. Biso on en a combien? Et tous ces cas que nous avons, 20 cas aujourd'hui. Otozo la ndela na ba hôpital 20. De bitazana ni $3,300. Une seule action, ils a combien? Tango zola mukana tongo tous les besoins on ngana zoka chaque matin. Ça demande combien? Bandeko to ça kana mutema bumutu. Masolona de pité. Yangona tongo awa. Papa ya Sarah a Beninga. Entretien. Boyoka makamuna loba. Papa ya Sarah. Pardon? Papa ya Sarah. Oui, papa. Bonjour, papa. Bonjour. Boni Sarah.
Sara zama bende mutalo bina benga yo. A remercier to somi bakisi na jeto salela kibiso kaka yo muto sali jeto wa. Ok. Ba bakumole kaka ba video kaka ba photo. Oui. Kaka ndingo lo baki wana. Bazolega ukanisaka ba photo na ba video. Mais jeto yo sali wana uza unique. En tout cas nzamba mona yo. Nzamba mona yo papa. Papa nanga su na pesa yo rapport na bina somi bakisi ya mwana na zoki na hospital pona makambo ya miso wana. Donc nzamba mona yo abatela o makasi. D'accord papa. D'accord. Batela ka mwana wana soki mususu ata muke monani na koya lisusu. Entre temps nazomeka ko sekwe pe baninga mususu soki lisungie kozala. Posa na biso za mwana wana ayo ka bien. À se rétablir bien. Et puis, na robana koleka ceux qui n'a 8 ans, na robana koleka Nathalie pour na remonter moi moral. Yo penza umutake moral jour wana lali ba douleur en tout cas. Ngande na zaki agressé lobby na ba policier. Nzela policier ba ikande wana ba kanginga na gauche. Ti na bureau na bango makomi mukonzi na bango akeko tiko kokanga bango atikinga kaka na rompo wana nazo kabakisi ya mwa. Namonika ba polisi ni bale akanginga mbala moko ba gorgenga na kingo ti bayo wana bali kolongola bango eko ke na biwa na bango mokonze na bango akiko kana bango pesa nginga na numero na ye wana batangela chopo na nini na ibite de ba singa lokolo zole kana television mikolo ifo vanda po batwana ba kotinda batu basalio mabe basa na ngaki na soko talinga na gauche nyonso yo azimbi mwaite de loko na ngana ibisawe chance mokonzi na bango akangi moko policier moko ache na kasho alibere ngai na zongi. D'accord, il faut ka kozala prudent papa. Il faut ka kozala prudent ko batela pe mwana wana malamu. Opesa yembote ozana ye wana te. Ozana yawa. Pesa ngai na kaming Sara. Pesa ngai. Sara. Sara, éveille-toi. Oh, azolala. Alali Sara. Ah, tikaye kasi. Tikaye alala nano a se reposer. Bonjour. Bonjour Sarah, ça va? Ça va tout. Ah, tu dors encore? Oui. Oh, on t'a dérangé. Ok, dors d'abord. Comme ça, je vais t'appeler à un autre moment. Oui. D'accord. Merci. Il y a ta cativa 14 ans. Ah, d'accord. Tikaya s'est reposé. Merci. D'accord. Merci, papa. Voilà. Voilà. Tangu tozolo baba tubazomona neti blague. Batu balinga kosala kimatu vu ya kosakana te. Yoko kende mwana wana zana kaya ndengo wana ale yo wana na $20 na poche. Oye wana kangi ba photo ba vidéo ote. Bande konanga. Yango moni beaucoup de personnes o bozomona ba ko lansaka ba cotisation na ba réseaux sociaux. Il faut boyer ba kasoki bazo salani. Soki bazo salani. Allez, OK, filmer mwana batu. Allez, aux vidéo wana na malheur na pas signo surtout wana tangu batu bazo capacité. Aux cop. Au na réseaux sociaux. Aux gens comme yayo. Benda kambongo, membongo wane mona nakate. Ça c'est le papa de la fille qui me parle. C'est le papa de la fille qui me parle. Naloba kanabino kotinda mungu za malamu. Kopesa mungu za malamu. Mais qu'est-ce qui tue le Congolais? Les confiance ici. Et ça y a que mbongo elongo na point A et comme on a point B ndenge yaki. Nous allons nous battre. J'ai promis. On va se battre. Muke nzamba kopesa biso tokosunga mwana wana. Mwana wana ngana zomone le côté mwana wana koyoka bien. Et cette fille là témoignera que na mokili. Tokosunga mwana wana. Olinga te tokosunga ye. Mais ce qui le touche, ezatangu ba komona. Oyo asalaki mabe akobeta lisusu tolo. Bino baluba bokeba bin tribalisme wane uti wapi. C'est là que j'ai demandé à mon vieux Martin. Na lobi la politique c'est aussi ça. Ndenge nga na ebela yo mon vieux. Ezaka mokili ndenge
namonaka bato bachangeaka nayebela yo mukristo moto asambelaka makasi qui ne pouvait pas supporter que n'importe quoi et il y a au nom de la politique mais entre la vie éternelle oyo tolukaka na baeglise na vie politique oyo esilaka mandat esilaka nini eleki lelo ça va dans tous les sens yango boyoki même tambo mwamba alobeli yango tribalisme ezali koya nalingi nasukisa na dossier ya parlement mais entre temps toza na vie de recherche mama Manwana Elisa avant daka na vie Mainda numéro 52 toza kona na quartier mission na Kisenso mama wana azana moi petit souci azana moi malade mais abunga ki depuis dimanche akomona na te soki ndeko moko amoni mama moko lokola mutu ebouger moi muke bomona ye lokola mutu aliboma te bokomema ye na société moko soto memie na avenue Mainda numéro 52 na quartier mission na commune à Kisenso mama Mainda maman Manwana Elisa c'est ça son nom merci beaucoup nalingi na beta lisolo siko ya makamba parlement botika na pesa nanu merci na batutu bazaka na mitema bomoto bao ba supportaka pasi abaninga te je dois vous dire merci ceux qui botali veranda na ngai etondi moi carton moi nini moi biloko ane tondi eza secours concours na bim et la manière dont tozali ko sala makambo biso moko tozana ba problème na ba famille na biso botika na pesa bino merci bino bandeko bozaka na mitema ya bomoto bino bato boko kaka jamais koleka pasi ya mutu mais wa mususu akomona mutu okomona mutu avandi ata mutu azana pasi ya ndenge nini azakuna te par contre akobenga yendoki te mutu ndenge wana kosunga yete akoloka yo akobloquer soki ndenge ko bloquer ngana zoluka mutu lokanga nazoluka mutu akobloquer nga wana siko sambela modèle ni oh il faut que ta prière il y a 40 jours il faut que ta jeûne c'est quoi cette histoire là hein vous pensez que délivrance to bénédiction à zoluka ko ya nanzela wana ba 40 jours 40 nuits ezalokuta même 40 jours 40 nuits en Jésus asambela ezaki pona azwa bomengo. C'est pour le ministère en tant que Moussali Nanzam. Ce n'est pas comme ça chaque jour 40 te bénédictions à pembeniwa. Yo pesa ka moninga sourire comme na makamuna ndenge kotambo. Nazo suki sana dossier ya rentrée parlementaire. L'événement ya lobby eza apparition ya Joseph Kabila. Tangwazo ya président ya Sénat. Nabatu na yeba tie mulongo pour l'accueillir. Maintenant, on est allé accueillir qui? Un ancien chef de l'État ou un collègue sénateur? Bakeko yamba bakeko tia mulongo ezalo kolanga nazo kende ko siéger Janine Mabunda na biro na ye mobimba bayeba telemi bazo zelanga pour ke bayambanga. Wana ya liboso tozo évoluer tango akoti d'abord na bureau bazo latisa ye ya lobima il fallait boba ki sa sénateur à vie je vais interpréter je vais expliquer bato baseki mais là quand même dit à lobby tango akoti na salle nzambe nanga. Il faut que les sénateurs, Sénat, ils ont l'Assemblée. L'Assemblée n'a pas besoin. Parce que kuna bato ya nini. Mais kuna, c'est la chambre des sages. Bato expérience, bato maïe. Mais yo ka nenge bazo gang.
les émotions à modèle one. Baye kokota siko mutu nyonso azana posa ya kobeta selfie na sénateur à vie. Mutu nyonso ye moko pe azwi. Siko na lingina expliquer moi muke. Élément. D'abord tango zomo na Kabila azwi ye moko téléphone, azobeta ba selfie, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Kabila a besoin de vivre comme tout le monde. Aza la paix libre, le kola batu nyonso. Deuxième élément. Tangu bango bazoloba akozonga okozonga, ya lobi na bango te. Même awa bokomi sénateur, ebele awa manda ekosi la kala mingi te. Mengana kotika la sénateur à vie. Alors que l'article 108 de la Constitution est d'établir incompatibilité entre les fonctions. Moutou à cause de la sénateur te, à la présidente de la République. Kabila a répondu. Kabila a répondu. Aza sénateur à vie. Donc, il y a Koti Kalawana. Na éviter ceux qui battent, ba comprendre qui n'engenin. Sénateur à vie. Tangu bango bazolo bakozonga, il faut zonga, il faut comme kaka chef de l'État kiti ya kozwa kiti na yo ya lobite. Kiti na ngai za kuna lisusu te na komi awa. Il faut que batu ba comprendre. J'ai posé la question à mes collègues journalistes. Na lobi comment vous trouvez? Ezaka que moi le sénateur a venu, Kabila est venu pour la première fois au rentrée politique et tout ça. Rentrée politique, c'est-à-dire quoi? Kabila a sa arrêté politique mon colonie. Vous voulez faire gober aux gens Biloko Yabuzoba. Kabila est revenu, c'est une réponse à Pessina Batunaye. Il est sénateur à vie. Bao bazo rêvé. Ce qui est FCC Boliniko s'organiser pona Bobi Misaka bozo candidat ya kosa la compétition. Boko lala ya kotelema. Toko zelabino à l'approche des élections nini boko swan. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension. Admettons que eloko moko ezala ya kobata, ya politique. C'est-à-dire, ayewa na lokola sia bandi, ale basali, mention moko boye, tambo mwamba kwei, birwe kwei, basali élection, Kabila comme président ya Sénat. Alors, ceux qui likamboye, comme la Constitution dit, ya zonjwa. Admettons que ça soit comme ça. Que c'est ça le schéma, c'est ça le plan. Mais yango toko condamné bandeko ya lamuka. Vous n'allez pas déstabiliser votre frère pour que Kabila ozo prétendre ko bundisa azonga. Yango bomoni Bemba peut répondre. Alors vous allez défendre les valeurs républicaines. Alors, définissez c'est quoi les valeurs républicaines. Bemba a répondu. Alors bina batuna ye bokende na nzela ya nyamu nyamuana te défendre les valeurs républicaines. Et pendant ce temps, bango bako calculer, ba manipuler, ba utiliser un député de l'opposition pour n'akokoye sa Gilbert Kankonda. Quand notre présidente fait le tour, à l'obéli insécurité, à l'obéli ba événement autolobaki. Il y a ba kasumbalesa, il y a ba nini, il y a ba kisenso, tout ce que vous voulez. Et zandengwana. Et ba l'obéli. Mais tant que ba l'obéli ba makambuana. Ba l'obéli pa insécurité, ba kodeko na ituri tout ça. Tolingi tomona mutu abapake abimisa motion oyo kokweisa ministre à défense wana mutu akosimba te. Mais quand on se laisse manipuler, j'ai dit aux amis hier, quand j'ai rencontré Nalobi na Ndombasi, Nalobi na Safu, Nalobi na Bandeko, les jeunes que j'ai vus, Nalobi na bango une chose, Nalobi botika boyebi à quel point tu as espoir et à peuple. On ne doit pas passer le temps dans de bêtises comme ça. Le gars là, ce peuple-là a besoin, il y a service, il faut servir Bango Bandimake. En tout cas, on avait raison, il y a qu'à voter M. Tamboué. On avait raison, il y a qu'à voter M. Boy. Ainsi de suite. C'est quoi ça? C'est quoi ça? To simbana, to salamakambu. On doit changer les choses. Moutou paquet. Batu bazo kufa na este, bao bazo kufa na Ituri. Eleki, moi eloko wana oya kasumbalesa, eloko soki même par rapport à fraude. Fraude minière, ya kasumbalesa admettons.
ministre compétent ezanani na cadre à fraude. Depuis bakangi bilanga wana biloko ezokota, on a juste délocalisé bilanga. Sukali ezokota ele kakana couloir piétonnier wana ta. Huile végétale, farine de froment, biloko tu wana ezokota ezana kasumbalesa. Mais bokende ko vérifier ezokote la wapi ezande ke moko akomema kango. Et l'essentiel n'est pas yakoloba que moi on va renforcer sécurité ainsi de suite. Bon, le problème est que tout ça là batu bazali ko refléter la volonté de ceux qui nous ont mandatés. Je le dis toujours. Voilà bande konanga. Joseph Kabila a répondu na bato ba ko kanisake, hein? Ba defisa jo ba bimisi ba accord, o ba signaki yoko vanda wana après 2023 ko tikelanga. Mais ce sont les élections mon Dieu. Les élections. Si go Félix a otikele na ndenge. Les élections. Ba clause ngo ya o accord ba signa. Admettons. Tondi ma que Félix ba signa accord wa. Qu'est-ce qui dirige la République? C'est la constitution ou bien ce sont les accords privés? Soit qui va signer accord, d'accord, et ça y a bango privé. Et t'as dit nani. Mais il y a mon quoi le bio en infalation au comme avis. C'est-à-dire na kozala a tina kokufa. Ça c'est Kabila qui a répondu. Mais ceux qui, le cas contraire, ils ont plan mususu na sima. Mais on ne doit pas se servir de la mouka pour déstabiliser Félix, pour que Kabila revienne. Ils ont soni. Nairobi, ils ont soni. Yango monito se balancer na biloko ya tribalisme oyo. Biloko anezo utawapi. Tozo vivre nanu. Lobby, nazo mona tout le monde regrette. Tout le monde, même tu as institution d'appui à la démocratie, on est descendu très bas. Et comme makambo tribalisme, et comme mutu moko ta kolinga biloko wana. Et ça quand même compliqué. Nazo suki sawana pona le plus 243 9 98 311 332 masolona de pité les andengwana ozana lisungi oyo moni ke kolega na nzela na biso yakana itaga 120 entre Wileri et Kasavubu na commune de Kinshasa quartier Ngwaka. So jo kutingate okuta ba collaborateur nanga mais imposer que babenga ngai pour que oyo kavwa nanga, c'est pour assurer la transparence ya makambu ningi zalaka. Mais ceux qui oza na lisungio linjo sunga na nzela mususu ndeko nanga isunga ndeko na yo atande l'église oko kende atande la ya onje oyebi mais boti kande ba aventure au monter onje au monter fondation pour na weskro kakabatu comme lokola business ce que linyi ko sala mbongo ba lobi yango sans but lucratif ce que ozana posa mbongo sale loko ya ko sala mbongo et non chercher l'argent sur les malheurs des autres eza malamte ozwi bana bato balia kate ovandisi bangwana osala orphelina osalela ngo skoni eza malamte soki ba pesi biloko yo jo changwa eza malamte ba touriste ya kokendaka okanyi mwana batu photo oye otie na réseaux sociaux osenyi mbongo après mbongo ane ko komate bande ko nangai jusqu'où to ko abuser na bonne volonté ya bande ko na biso yango moni ba muso basunga liso batute parce que ba escroquer bango ningwa pesa moninga sourire sombela mwana fourniture ceux qui ozana ngo linyiko ya nzela na biso oye ceux qui olobi nzela mususu pour vie que osunga mo merci tomana